basalaka boype. Juste les poitiers pour l'altitude. Chasseur Billy no Kubuyoyi. Jay Bolankaina ni mauvais JM Jamboma. Bonsoir et bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la chaîne Molière Télévision, Canal Plus 345. Télébusiness. Chers amis fidèles téléspectateurs, vous êtes plus de 50 millions de nos amis fidèles téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde entier, chers amis fidèles téléspectateurs, à partir aux États-Unis d'Amérique, France, Belgique, ici à Kinshasa, précisément en RDC et dans nos provinces. Merci de rester scotché, plus de 50 millions de nos amis fidèles téléspectateurs qui aiment notre émission qui est aussi les vôtres. Et pour bel et bien débuter notre émission qui est aussi les vôtres, on va directement retourner du côté de la régie, c'est détendre un peu juste quelques minutes, et on va juste se retourner pour faire la continuité de notre émission avec notre invité de marque, selon l'heure à laquelle vous allez regarder notre émission. Un petit rappel, notre émission c'est chaque vendredi à 17h30 et le lundi à 11h30 sur Molière TV, Canal Plus 345. Merci beaucoup à toi. Doli Madimba, Bodrique Solva. Moi, SKKK. Voilà, merci beaucoup. Plein succès à vous. Bodrique Solva et Ted. C'est parti et on se retrouve juste après pour la continuité de notre émission qui est aussi le vôtre. Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito, fallait relongo, mayo samwe. Il y a vraiment souvenir aussi que l'ina n'a pas l'échec. Bango pe bazo sekanga, bazo yembelanga oyatikalisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Voilà, merci beaucoup chers amis. Nous sommes déjà de retour. Nous avons nos partenaires au Basung Arabi soit chaque fois, chaque semaine, au Bakabeta Porte Awa. Merci beaucoup. Dans la révérende de l'Éternel, le maman Petroni Moukanzi organise 14 jours de jeûne à prière. Centre chrétien Emmaüs sur Avenue Moukoko numéro 47. Il y a bien ici des millions, surtout pour clôturer ces mois ici. Donc 14 jours et le 16 au 30 septembre. Donc 14 jours de jeûne et prière dans le centre chrétien Emmaüs, la prophétesse internationale Maman Petroni Moukandi. Balobi Mikodo, presse en ligne avec Molière Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin, na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne à Molière Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Molière Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, là, voilà, Botali Bandeko, Babetaki porte à Bazali, ma partenaire, va soutenir notre émission pendant EKDP Liboso. Nous allons dans l'émission partout dans le monde entier, grâce à Canal+, tous à côté la Malroi, la Belgique, la France, la USA, partout dans le monde entier. Un numéro qui est bien placé à moi de votre poste télévisé. Voilà, en face de vous, moi, c'est à droite, on a placé notre numéro qui est là. Vous nous appelez, pour la difficulté. Et puis, nous vous amener en contact. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Selon l'heure à laquelle vous allez regarder notre émission, on va recevoir notre invité de marque. Bandeko Babengakaye, maman sociale. Je ne sais pas si elle-même a mis ça Babengakaye, tout Bandeko sentiment là-bas. Maman, on a joué dans mon colo alelo, chers amis. Azali, moi, si et Sengla dans la Kati Yabasi. Elle a aussi sa propre fondation, Karine Ilunga. C'est avec elle, nous toujours Mikako Maniola, moke tout ça la autopsie, moke na moi minito tout ça la télévision na biso. Tonito solo la pe na bien. La linga la poto comprendre ba impact ou soit ba particularité de la fondation na ezali nini. Yende tozo yambe mokolo alelo. Recherchez vos unités si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, il y a un numéro qui est là. Et vous voulez aussi poser des questions et pas à maman, na souka par rapport. Et mais tout notre vocabulaire, maman Zaliwana. Remerciement à la Légion Maria, ba fêta qui ezalaki le 11 septembre, 100 ans de maman Maria, présidente générale maman Hélène Makongo, a remercié la population surtout. On va répondre à une invitation le 11 septembre. Alors, merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Directement, on va faire entrer notre invité. Voilà.
Bonjour maman. Bonjour. Bonne maman. Ça va? Bandeko Bayebiote. Na bandeko pe Bayebio. Ko se présenter sur la caméra na biso ya Molière Télévision. Pona bao Bayebingate, je m'appelle Madame Karine Ilunga Mutachi. Naza actrice dans le monde du cinéma. Naza actrice sur le plan politique. Nazali pe na fondation Nangai Oezali Kozwa Kombo Nanga Moko. Karine Ilunga Mutachi. Ba oyo balingaka nga mingi babengaka nga maman sociale. Voilà. Ba oyo balingaka mingi babengaka yo maman sociale. Merci beaucoup maman Karine. Toujours ta molaye pe na pour la cause ça passe hein. De fois à la mutu pe na pour la cause maman. Bien sûr, vie ba occupation nanga, ils allaient vraiment pas si pour na rozwanga, mais ceux qui allaient quoi insister, insister pas attaché de presse nanga Francine Omama, rozwanga na pété. Mais c'est vrai que ça traîne pour ma voix. Voilà, c'est vrai que ça traîne pour vous voir. Merci beaucoup maman Karine. Alors, le tour sur les solo ya fondation, la action ça là sur le terrain. Tu n'attends pas les moments, il y a la propagande, moment de l'élection, tu n'attends même pas cela. Et toi, tu fais, on partager la bateau. Expliquez-moi d'abord. Particularité grave, il y a fondation dans Karine Ilunga. Vous savez, c'était parmi mes ambitions. Banda Bomwana, je suis naturellement Zamba Salanga. Apesanga motema wana kosalisa bao bazali kozanga. Et c'est comme ça. Tant na bimaki na parti au nazalaki ko à Roger Lumbala, je me suis dit bateau bazali kolela o bazali kotia elike pananga o ti lelo bazali koloba maman social kotika bisote na kosunga bango lolenge nini na yango na makanisi wana na lobaki pourquoi ne pas faire une fondation. Fondation wana oeko yamba ba nyonso bazana ba besoin ba peuple démuni ba handicapé bana bitike pona ko meka ko sunga bango. Mais objectif na yango eza ko sunga kaka financièrement te to ko sala ba don o nazali ko sala mingi tozali ko pesa ba formation pointe mutoaza la indépendant parce que les loko ki opesi mutu mbongo lobia kozanga akozongela yo kaka. Alors on a trouvé mieux que c'était très important to tangisa bango moi métier moko oye koki kosunga bango pona ko rendre bango indépendant. Ce pays a besoin de travailleurs que ba mendiants. Ceux qui biso nyonso namboka na biso to se rendre compte que le travail peut amener ces pays au développement et Kozala Pesa Madame Mingi. Et Kozala vraiment Madame Mingi, merci beaucoup maman Koyoka Katia Fondation, Koyoka Posa, Bekosala pourquoi, merci beaucoup. Donc que beti li solo, Kozala qui pas yande Roger Lumbala, ça qui na partie là bien sûr, Nazala qui présidente à maman na partie là. Est-ce qu'on a moment les losanani? Pour le moment, je me suis retirée. Naza na parti Moussousou ba sollicita Kinga en tant que vice-présidente à parti. On a bomba quand même, n'a se réserver jusqu'à ce que Nabima officiellement. Nomination Ezali déjà. Tozali Kotala jour à sortir nango officiel pour ko rendre nango public. Voilà, merci beaucoup. Là, tout est au moment où Wiklo, tout Kanyango, tout est au Mpanzi, tout est National Fondation. Alors, ensemble avec Indeko Francis, il y a d'aller charger la communication. Tout là, il mange, il y a mitendi, hein? Il y a mitendi. Puis ça, de ça, j'entends au combat qui, tout le monde, il y a une vidéo, non, qui parle, il n'a pas passé, on a monté, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui sait, combien là, qui est au Mokoloana, avant de faire son vidéo, Talisa Bisson d'abord. Nous avons monté, mais pas si nous avons monté par rapport à la descente de nos salaires qui n'a mité. Pas si ezala qui m'a cassé toloba comment on a banamike mingi bazala qui ba victime ya ba maman oyo batata bazali ko bala après
Je ne cesse de le répéter aux gens et à plusieurs personnes que bana bazana bango ba innocent. Et belé bazali ko subir méchanceté à ba marâtre, bien sûr to bo sanate, ba parâtre pe bazali. Ba papa pe amabe o abalani na mwasi alingi banana e te bazali. Mais la plupart rejetés par leur famille, rejetés par leur oncle. En tout cas, c'était vraiment pénible pour moi parce que je vois très mal que ces enfants-là innocents, bazalana balabala, pour na erreur, il y a ba parents na bango. Et je pense que le gouvernement, en tout cas, droit de l'enfant, il faut batailler la likamboana afin que ces enfants-là ne soient pas exposés. Parce que ebele bakoki kozwama na balabala, bakoki kozala violé, na ko abuser na bango bakoki ko kweyama na ba maladie ebele, misusu pe bakoki ko kufa pour na manque ya responsabilité à baboti na biso. Pour la manque de responsabilité à baboti na biso, merci beaucoup. C'est parti avec Solva, Ted Baudric. Tout la nano image et descente maman, il y a Fondation Karine Ilunga ensemble avec Bureau Naï. Tout la nano amité et puis tout ça. État de vie na bango est vraiment misérable. Ils sont dans des difficultés. Bazana bisika kola la bienté, ba matela ezate, mbeto ezate, bazana ba salle à manger à propriété. Alors c'est comme ça que j'appelle aussi les gens au bazana motema malamu, ba koka kosala lokolanga. C'est vrai ezali mosika. Mais ce que lingi bana wana, lolenge Bible ezali koloba, bo zalana bato bazali kozanga, je pense kozwa courage lokolanga ya koya ko visiter orphelinat oyo. La plupart ya bana o kozalana nzela mingi eza pona ba marâtre na bango. C'est vraiment déplorable. Ba papa pe bozalaka quand même to boite ceux qui moi sa kei to moi si akufi to salaka choix ya malamu to s'imposaka pona bana oyo bazali ko se retrouver lelo na nzela ebele bazali ko accuser bango bazali bandoki kasi preuve ya bondoki wana na banzi que il faudrait quand même l'État paie à télémela makambo parce que beaucoup des enfants sont victimes natango bazali ko se retrouver na balabala ebele bakoki ko zala violer ebele pe bakoki ko kufa po na accusation wana ezali na ba preuve te. Et sengeli que le gouvernement peut appeler ça makoki pour na kozwa kabano yo en charge. Bomoni botali comment maman akitaki on est qui descente il y a de cela si je me trompe pas 2 semaines hein. Ouais, 2 semaines si je me trompe pas. Voilà, tali ça biso siko. Dans la simaya madame Karine Longa parce que chaque semaine vous allez avoir kitate. Si je me trompe pas, la était sur la table à côté. Aux Zangaka Kokitate, des fois, la population se pose des questions aussi. Qui est derrière vous? Je sais bien que c'est Dieu. Mais est-ce qu'au côté à Masolo, oui, parce que Makari Lunga, à Kitagoro, à Salipe, oui, c'est consistant. Explique-nous un peu, parce que la population va comprendre que oui, maman a explicité selon vous savez, quand on a la volonté à Kosali Sabatou, et comme à Kalisou souci mounene. C'est d'ailleurs ma prière de faire encore plus parce que jusque-là, na roki kolobao nazali ko salawana nano ekokite. Je prie Dieu parce que je n'ai pas de soutien personnellement. C'est avec mes efforts personnels, mes fonds personnels que nazali ko salango. Mais vous savez, c'est toujours excité par cette affection et amour du prochain. Onzambe moko ate abiso, aimez-vous les uns les autres. Bo sepela na bao bazali ko sepela, bo lela pe na bao bazali ko lela. Ezali lolenge nanga ya kosunga bao bazali ko lela, pe bao bazali ko zanga. Pour moi, c'est un grand plaisir. Et sengoni nazwaka na simawana, ezali mingi quand j'offre le sourire à quelqu'un. En tout cas, moi, c'est une sorte de récompense pour moi et pas un Zambé. Alors, si on comprend bien, la personne qui est derrière vous, c'est Dieu. En tout cas, c'est lui-même. Voilà. Ah, maman, c'est bon. Alors, siège de la Fondation Ezali Wapi.
Et puis, peut-être parfois, il peut pas s'adhérer. Est-ce que les alliés fondation des alliés apolitiques, ainsi de suite? En tout cas, Fondation Nanga est politisée. Okay. C'est une fondation que j'ai fait pour venir à l'aide à mon peuple. Voilà. Donc, après demain, il n'y aura pas de candidat à la Fondation Barobima. Si ça arrivait, ça ne sera pas parce qu'il y avait cet objectif-là. Exactement. Ce qui est, j'ai toujours dit, moi, je n'ai jamais choisi à faire la politique. J'ai toujours dit, la politique m'a choisi. Nakenda kuluka politique te. Yango moko ya et s'imposa na vie nanga. Alors, je ne pense pas que ma passion est pour soutenir les œuvres politiques, mais plus pour na kosunga batu, pour na ko pesa ba formation, pour na ko rendre ba Congolais bazala na ko yenga te. Tozala au moins fixé. Pour le moment, Fondation eza na ma campagne, mais d'ici là, toko sala sortie officielle na yango, to préféré to bomba nano adresse. Exactement. Mais une fois que sortie officielle est kozala, wana toko exposer ba adresse nyonso. Donc, tu peux s'adhérer à le moment voulu attendre. Non, il y a déjà des gens au bazali ko s'adhérer. Il y a monsieur Patrick Koumou qui s'en charge pour enregistrer au bazan pour adhérer. Il y a mon attaché de presse Francis Lomama. Bazawana, si vous avez besoin d'adhérer, vous êtes bienvenus. Place Ezana Mounene. Parce que l'objectif n'est pas seulement de se limiter ici à Kinshasa, mais d'aller vraiment sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas l'Afrique? Parce que c'est aussi dans mes ambitions. Voilà. C'est aussi dans l'ambition de maman Karine. Ce que tu as des images. Semble avec un déconfrancé le maman. Je pense que toujours il a mis tendi. Seconde image, de déconfrancé souffle nous. Kinkole, voilà. Ok, Kinkole. Tout là, dans image à Kinkole, bota la gaga œuvre ya Mama Sociale. Mama Sociale. Pour le compte de Molière Télévision, chaîne où est partout dans le monde entier. Donc je pense que nous tout le monde la bota là-bas actionne une maman à Yenero Salana Kinkole. Ce parti Salva et Ted Baudric de Limadimba. Merci beaucoup. Kinkole, au comment Kimboka wana Kinkole. Tout ça na moi analyse moi enquête. Au trouver Kimboka Kinkole ndengeni. Quand vous arrivez sur place, vous sentez que les gens ils sont dans la misère. Wow. Il y a les gens qui ont beaucoup de difficultés, beaucoup de besoins. Leurs maris ne travaillent pas. Souvent, ils abassi na bango de bakina koluka moi muke. Batwana bazana talent na bango, bazana ba connaissance na bango, kasi bazali ko senga mingi soutien ya gouvernement. Il y a des pêcheurs, il y a bato bazali ko sala bilanga. Alors je me dis pourquoi namboka na biso tozali ko kufa nzala mais tozana ba capacité nyonso. Je me demande comment tozali ko sponsoriser Batumiso bazali koyela biso ba Thompson, bambisi lala et lala. C'est pendant que fleuve nabiso et tondi samina bambisi. Oyo batu, ba mama, ba tata bazana connaissance na yango kasi bazali kozwa soutien malamute enfin que ba koka kosala musala wana pona koliesa ba Congolais. Bien sûr, chef de l'État a pesa ki ordre ba soso ekita. Mais ceux qui te sponsorisé, ya biso moko, je pense que ata biso moko tozala na mawa que Congolais alia malamu kasina moins cher. Alors c'était aussi dans cette idée-là, présenta kinga makoki na bango, biloko bakoki kosala, et j'ai trouvé à encourager cela et j'ai promis que à travers connaissance Oyo Bazanango, on pouvait le soutenir là-dedans, enfin que kokisa objectif nabango. Enfin que kokisa objectif nabango, merci beaucoup maman. Donc descente à la Kinkole, réflexion sala qui m'a cassé, c'est qui en wana et tomé plein de projet nabango. Donc ceux qui soient été, ça va projet nabango. Voilà, merci beaucoup maman. Alors tout qu'on toujours fondation, je pense que ça rappelle un plus de jeunesse, n'est-ce pas? Voilà, ok. Ces derniers temps
tous en moi, maman belé tous les cas. Tous les moments de confinement, c'est Covid-19. Fondation Karine Ilunga pas ni na baksaki pour la Covid. Ni na salaki sensibilisation dans le peuple congolais fondation. Mais quand on m'a donné ce moment ni le baksaki implice de toi. Bon, oh fondation et salaki et pesaki badon pour na bakashne. Parce qu'il y a les images. Si, il y a des images. Francis Azawana Rosunga bino na ba image wana. Voilà. To salaki badon ya bakashne, ba désinfectant, moi bilamba ya kolata parce que moi bilei pe kitaki nango pour na ko soutenir bao bazali na kati ya confinement wana pe na ko épargner bango na maladie parce que c'est bien bon. Ya koloba population esengeli elata ba masque. Population esengeli bo désinfecter maboko mais il faudrait aussi que gouvernement atale la bango pe na likambo wana asalaka bango ba don ya ba masque parce que quand vous descendez sur le terrain et na ba famille bazo yebisa yo 2 jours une semaine toliete siko yo okende ko exiger bango kashne wana ako préférer asomba moi mpio dinaye alia ki asomba kashne na yango fondation Karine Ilunga Mutachi elobaki tokanisa bao bazali kozanga comme ça bakoki ko conserver moi 500 francs na bango pona ko sombata moi matembele tout période combien 1000 francs. Ouais. Et comment qui coûte ba 1500. Voilà. Heureusement quand même Ekiti Mikolo yo. C'est comme 100 francs. Il y a 100 francs payé combien? Oui. Ah, gloire à Dieu. Voilà. Ça c'est une très bonne chose. Voilà, tokita qui sur le terrain pona ko sunga ba o ana na ba masque pe elekana qui vraiment malamu. Pe elekana qui vraiment malamu. Merci beaucoup madame Ilunga. Voilà. Alors madame Ilunga, c'est quoi ces derniers temps? Il y a un phénomène mozo René Mikolo. Bon mais je pense que ça qui nous a zoyebi makambo eleka. Fondation, faut pas participer à makambo wana. Quand vous attendez cela, Bombay, et vous voyez aussi dans la TV, hein, y compris les femmes comme vous, même dans les réseaux sociaux et les hommes, Mibali. Par la Fondation Karine Ilunga Golobanini, besoin de poste télévisé, à travers Molière TV. Sincèrement, moi, nazali trop choqué. Voilà. Comment on a que bandeko nanga ya ba Congolais bazali kozwa conscience te. Étranger aye na likambo wana objectif nini aye nango parce que bombe wana nazomona ezali kokomisa batu bizengi. Excusez-moi le terme, na fingi mutute, mais ezali kolongola au moins maela bomoto. Parce que moniso yo meli eloko et commission on dirait zombie moko boye na kati ya balabala. Je me demande à quoi ezali kotonga biso. Je pense que mundele wana ayaki na bombe wana aza mutu akokangama parce que alingi abebisa jeunesse na biso jeunesse oyo ezali avenir ya lobi ya mboka na biso Congo malingi ezala na kati ya bozoba et réfléchir te lolenge nini mboka na biso ekoki kokende liboso. J'appelle vous la jeunesse à faire très attention. Bombe wana ekotonga bino te kasi ekobebisa nde avenir na bino. Objectif ya mutu wana ezali ko construire bino te kasi ezali pona kobebisa bino. Enfin qu'à l'avenir balobake ba Congolais bazaka bozoba komela bangi to lamuka. Biso moko nde photo ça la force en mboka na biso et la jeunesse est la force de ce pays à l'avenir. Nzambe a Pambola Bino. Zambia Pambola Bino, voilà message de la Fondation Karine Ilunga. Maman, la place on a penda dans la canne tout, hein. Bien sûr, parce que oh ya Simba ka Congolais, ya Simba ka ngai, eza makila nanga. Et cet homme-là, je vois qu'azoya kostakana na makila o eza ya biso. Voilà. Et ça, on dit non à ça, on est contre ça. Voilà. On est contre ça. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous avons réussi ensemble avec vous. C'est l'heure à laquelle vous allez regarder notre émission qui est aussi le vôtre. C'est Madame Karine Ilunga, donc présidente et puis fondateur de sa fondation, Fondation Karine Ilunga. Il y a état de siège. Et qu'on est à Mboka lance. Tant que Mboka lance qui état de siège,
pour le compte à Molière TV votre la rolobaté hein on mituna to ko zo ils sont moi ndambo je pense que ça makambo si ele kanango exactement jusqu'à nos jours ezali ko sala mais ezali mais quand même ko pesa so moi appui te moi le moment compte ya ko boka moi flair des points de vue négativité ou positivité selon votre avis mon konza mboka alasaki yango et puis mo pe akei kuna vandi moi un mois talisa biso na part na yo ozoki yango na angle nini. Pour moi, je pense que l'état de siège est qui vraiment très important parce qu'on a besoin de la paix dans notre pays. Ba Congolais, ba koufi mingi. Mais ce qui me tente, c'est que bazali ko koufe là, o ezali ko revenir bango na droit. Et il est important, il y a quoi encourager. J'ai toujours dit, hein, ceux qui sont en bateau, il faut ba foutre mama là. Qui a dit que maman sociale Karine Ilunga Mutashi la ravissante la mignonne atikalissima samedi oyo maman sociale Karine Ilunga Mutashi asalaki mobange na visite kuna na commune ya Kinkole na Ntsele esika wapi malgré ba difficulté ya nzela yango te empêchaki ayeba kokoba se kokoba na objectif oyo ebengaki ye eza ya solo maman sociale Karine Ilunga Mutashi tango akomaki na Kinkole ba mama ya Kinkole bayambaki na esengo mingi ya kosakana te ezwaki ye maloba mama social mama boboto mama ya bana aprofitaki na occasion wana mpona kotalisa bango role oyo bazali na yango oyo ekosala ete eyeba kosunga mokonzi ya mboka mwana mboka Faci Beton na ba objectif oyo azali na yango na cadre ya vision na ye po ete mboka na biso eyeba kose développer boyeba pe lisusu ete mama sociale Karine Ilunga Mutashi ayebaki kolancer message epai ba mama ya Kinkole nyonso pe lisusu epai ba mama nyonso ya Congo bayeba kozwa conscience ya musala po alobi musala nde ezali eloko mutuya oyo esengeli bango bayeba kokoba si kokoba po musala yango nde koki ko développer mboka na biso eyeba kokende musika na sima na nyonso ba mama ya Kinkole esengo ya komona mama social Karine Ilunga Mutashi bayebaki kopesa ye bakado oyo bozomona na bilili ebele ya bakado ndakisa ya malamu oyo elingi koloba ete bayambi mama social malamu na esengo wana ya kozwa bakado mama social Karine Ilunga alobaki boye. Ça veut dire que musala on azali kosala lelo eza pona nazala soki ndenge nini te mais eza pona intérêt à peuple na. Et j'ai vraiment le souci de voir natalaka bandeko nanga nazolela. Pourquoi? Et je dis Dieu donne-moi la possibilité nakoka kosalela bango eloko. Amen. Parce que si je demande la richesse et que Dieu accepte de m'enrichir, je vous bénirai aussi. Amen. Eza ya solo mama social azali kokoba se kokoba en tout cas félicitations longone na mama social pour musala ya boesengende ba ministre basalaka kasi azui rôle ya ba ministre en tout cas félicitations mama social Karine Ilunga Mutashi Congo ezande na poste ya ba mama ya boye. Kinkole okomaki mboka wana Kinkole to sana mwa analyse mwa enquête otomaki mboka na Kinkole ndenge. Quand vous arrivez sur place, vous sentez que les gens ils sont dans la misère. Wow. Il y a les gens qui ont beaucoup de difficultés, beaucoup de besoins. Leurs maris ne travaillent pas. Souvent, ils abassent na bango de bakina koluka mwa muke muke. Batwana bazana ba talent na bango, bazana ba connaissance na bango, kasi bazali ko senga mingi mingi soutien ya gouvernement. Il y a des pêcheurs. Il y a bateau bazali kosala bilanga. Alors je me dis pourquoi namboka na biso tozali ko kufa nzala mais tozana ba capacité nyonso. Je me dis pourquoi parce que bango baza ba sentinelle na mboka. Ceux qui bango balali to kufi. Ceux qui bango baza te sécurité pe kozala te. Et il est important ce que lingi batwana basala musala malamu. Fandisa bango pe bien balia bien bazala nanzala te parce que ceux qui bazana nanzala ba obunda ndenge nini ceux qui bazana ba bonne condition atiri famille na nanzala est-ce que osala musala malamu je ne pense pas. C'est pourquoi je dis c'était une très bonne initiative à mokozi ya mboka akoka kosala état de siège mais j'espère
que porter biso ba bonne fruit na yango otozali kozela enfin que kimia ekota na mboka na biso Congo pamba te ba maman baleli mingi ba viole elekani mingi. Le Congolais sont devenus la nourriture pour tous. Cependant tozana mabele na biso oyo ezali ko revenir biso Zamba akela biso ba Rwandais te akela biso ba Sud-Afrique apesa biso mabele na biso ya bokoko ya ba Congolais ezali ko revenir na biso na yango tolobi to simbami na mokonzi ya mboka enfin que kimia erégné na mboka na biso Congo et ko sepelisa biso nyonso. Merci beaucoup. Enfin que kimia est revenir dans mboka na biso Congo et ko sepelisa biso nyonso. Merci beaucoup maman. On nous fait un signe que toujours cité hein. Voilà, merci beaucoup. Alors troisième vidéo est descente à maman. Francis va nous aider encore une fois de plus. C'était après qu'il collait, vous quittez sur un s'il vous plaît. Pardon? Mongafola. Tout à la même descente où il y a de quoi Mongafola. Ensemble, il y a visite. Et d'ici d'ailleurs, pour ça, la descente, mon a Djili. Voilà. Côté à quartier 13, hein? Bazali causer la biso, peut-être ça va se faire au courant de la semaine. Ah, de la semaine ici. Voilà, merci beaucoup. Alors, tout la maman nous descend à mon enfant. Lui, son objectif de faire la radio, transmettre un message. Et puis, au monde, autonomie dans mon enfant. Au monde, on a vu vidéo. Maman sociale, toi, la maman propagande, toi, c'est les plus pré-campagne. Alors, l'ambition, elle va projet, ça la race qu'elle. Mais ce qu'elle fait sur le terrain, nous toujours mon on peut te présenter Bino. Parce que Fondation Zaniwana, il y aura un numéro, il est bel et bien là. Si vous voulez être en contact avec la fondation, vous avez un bailleur de fonds, vous avez des moyens. Pour qu'il y ait un concert populaire, le coup, il y a Fali, JB, au dépense à bon belé, la scène. Mais cet argent-là, si vous voulez dans la fondation, vous m'équipez pour que ça un plus stable, autant que dans sa paix d'essence, vous avez besoin de vous ne pas accompagner du saut. Les messieurs sont préparés. Ce parti, au quitter la milieu, on va la périphérique. Au minimum, bien sûr. Tu vas vendre quand il y a un moni, moni, comment descendre tes amis, comment environnement des amis. Ma qualité de vaccin qui était, n'est pas vaccin qui colle. Bien sûr. Projet vaccin qui était. À chaque fois, tout ça, la descente, et puis ça va être au moins maïle et moussous. Tout le monde qui t'a, on a s'inspirer. Sur place, il y a toujours des choses, tu observes, puis aux yeux, moi, ma canisse. Mon coponatina, kobongisa côté wana. Et belé bazali kolela problème ya sécurité ezate buluna ezali mais siko on a lingana le bana ba frère na biso ba kuluna wana ozo agresser ndeko na yo moko ule okende ko agresser ennemi na yo mais ozo boma ndeko na yo moko. Cependant aussi bango pe ba koloba eza pasi ndezotinda biso to sala bongo kasi gouvernement pezo kanisela bango nini namona ki mokonzi ya mboka azwaki bakuluna mususu akendaki bapesi bango ba formation bakomi kosala bilanga pe résultat emonanaki kasi esuka wana te parce que bandeko na biso wana pe baza na besoin ba encadrement. Il y a des gens qui ont besoin d'encadrement psychologique. Donc aza na besoin mutu moko alobela ye mutu moko faire comprendre ye que likambo wana azali kosala eza malamu ezali parmi aussi ma objectif à Fondation Karine Ilunga Mutati pour réencadrer bakuluna. Il y a des gens qui sont bien éduqués, il y a des gens azana besoin d'éducation wana mais azali kozwa ngolu wana te ya kokutana na muto akoki kosunga ye po abimisa ye na kati ya nzela mabe wana. Je pense que ezali parmi ba objectif aussi. Il y a Fondation Nabiso pour na ko zongi sabato babungi nzela ko zongi sabango na kati ya nzela. Ko zongi sabango na kati ya nzela to ko binaso. En fait mutuno tuni o wana ya koyeba so inaza marié. J'aime pas qu'on me le pose parce que nalinga te na tirer batou que batu baba na aza marié te on est na so lukali. Non, vous vous allez apparaître devant batou parce que ce ba pour ça ba ye ba ka statut na yo. Mosu a ba statut na yo ata na barrière pensée te. Mosu ça sepeli na yo ba bonsa. Mais na ba statut na yo. Peut-être pas appeler la pour ça parce que c'est impiste. Peu de vous.
peut-être par rapport à vos descentes, vous faites ça à l'assistance. Parce que là, nous sommes pas dans la quantité de Bazali. Autant comment vous allez recadrer chaque personne dans ma quantité. Alors, tout le reste, par exemple, autour de la répéter parfois. Je peux quand même me suspecter le col. Pourquoi tu poses la question? Oui, ceci, c'est là, il va dans la maladie. Et puis, ça va mal à l'aise. Non, mais sauf que j'aime pas trop. Voilà. Alors, prochainement. Mais tu l'as déjà fait, ça va. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme le Souka, message phare, participation à l'émission, et puis la part de la fondation, et une caméra, et puis ce message, nous surtout là, on peut s'en. Premièrement, nazali kopesa mbote na bao nyonso balandaka nga, bao nyonso bazali kopesaka nga makasi mikolo nyonso akokontinue kosala mosala oyo nazali kosala. Napesi mbote na base na nga, nayebi ke bana funa mikolo bosilike linga bolobi mama social atiki biso, abosani masolo. Nabosani bino te, nazali kokita d'ici là avec force poto kokuta na lisusu. Napesi mbote na mokonzi ya mboka, sans oublier la première dame, maman Denise, oyo atondisami na moi maele mwa ebele pona kosunga lisu mokonzi ya mboka. Napesi bino matondi mingi na Molière TV, na papa Molière, ndoyi ya papa Molière. Ça c'est bon ça. Ok, merci en beaucoup. Tout cas merci beaucoup pour l'invitation na bino, bien que na tambwisaki bino mingi avant bozwanga. Voilà. Comme je suis une femme de promesse, na lobaki na bino ke na koya, na yebe na invitation à Bino. Je salue tout mon peuple. Nabengaka mon peuple parce que c'est avec beaucoup d'amour. Napesi bino nyonso ba congolais mbote makasi famille nanga mobimba Zambe azala na biso apambola mboka na biso Congo. Zambe apambola mboka na biso Congo. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission qui suit votre télébusiness pour Molière Télévision. Canal Plus 345. Chers amis fidèles téléspectateurs, un petit rappel. Chaque vendredi à 17h30, la diffusion et la rediffusion c'est le lundi à 11h30 sur Molière TV, Canal Plus 345. Et c'est comment tu dis que tu as tout le monde a la montée et puis merci beaucoup. Qui commence bien, qui finit bien, nous vous retrouvons au prochain numéro. Bye. Awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na micro d'or presse en ligne. C'est bien moi tanti linda olima te losako na yo balongolaka mwasi kaleso na mino te isongolo e.